Il faut galuguer. Ah? Non, il faut galuguer. Et ça n'a pas à louer sous fali. Ana âge wana te. Ana âge à louer fali te. Sauf que l'homme homme de Epsa Obo, Epsa Moutouniza problème. Ana âge à louer fali te. David Ewe vitesse. Nazandenye bajene belé bazala te. Pourquoi on a cause de charge tina simbla mon téléphone pour kabila ngala pour futela nganda ku. Naza genre te que pour na liara ifna kabila mutumo moi si. On comprend? Si on a kabila mutumo na moi si ne pour na liara. Moi je suis pas là. David Ewe vitesse. Mais comme si balobi que héritier yoko dembela na moi gaz ya fali. Prêtre à dembela. On a da prêtre en esprit, à la prêtre ya là, à la prêtre mais à moudi. Et puis na à no quoi coca. Prêtre à dembela. Et tu sais quoi dembela. David Ewe vitesse. Mélange pas le patron et les domestiques. Donc ce qui veut dire Alvej la Pulga et les patrons et toi tu es les domestiques. Ah? Oui, parce que Alvej la Pulga a eu trophée, mais il a eu trophée. Donc toi, tu es le domestique et lui, il est le patron. L'héritier, c'est différent. Au cas là, il y a des gens qui ont frappé le père à Jordan, il y a des mot de place à Igenza ou Batutu. Mon école biso to zaka pena to koti boîte to kutera bata fabuga zibwe to bandi ko payer ba champagne so bagar. Donc tout sur la tête, tout sur la tête, bata fali kuna, bata faire kuna, tout ça bongo guerre. David Ewe vitesse. Elvino. Non c'est la mode. Na ko sala ngote na webisa yo. Te. Oh, na yebiso boye. Ngaso zela. So ndeti peut-être Danila Lambi benga tonto Elvino. Boya tala nga junte na tala jour intel so na ke Danila Lambi. Na David Ewe vitesse. Fallait à des grands prêtres. Héritier pas d'un grand prêtre. So une neti ba sangani ba sele lomo za ka firita Congo ba to batombo da. Boza à l'aise. Omoni musique akala. David Ewe vitesse. Ba jeune wapi? Ah ba jeune ta ba on tunga na créati. Ngam sala makambo. Ba to mona wana. Banane. Ba to yo yebi waro yo mona ngam sala bongo. David Ewe vitesse. Ke mais ana palazo kembo mo trop azanga mo wanini. So ngana na ngote yi mo ya damiza te mo ya lata nini ade. Na benda kaite mwana maya ko banula na sima boite yaka toza awa eko zana mutabandola no na sima David Ewe vitesse ngam na organiser yango donc ngam na koloba te ngam na kotisa lutuna de ville pa beta chou nga ezalaka na sira parce que sira obi sira ti tande za munene bongo David Ewe vitesse le 11 août naza lukapa yobo ke sa shona lukapa menga webi nini omoni obi ke muzo yoka te question otuni yoka David Ewe vitesse avec la Pulga merci beaucoup na makambo tozo sala donc fungoli mwanzela Mandela Weston webi Mandela Weston donc fungoli ndela lukapa Mandela Weston landa lukapa webi Mandela Weston donc nabia webi Mandela Weston mutu foza kana ba idéologie donc pesi Mandela Weston bato bakomi ko landa David Ewe vitesse azanga ndako azaboe soki nini tutu bato baloba na ajo ngamono na kabila no bato bilamba na odefande bon mutu yomoni yebi wana soki manager so na kende otune ndeni abandu ya odefa bilamba mais naza matoliste te ndenge bato balobaka ubongoki wana bato matolo wana non moi je suis pas so somba whisky na boîte David Ewe vitesse babenga bo mpe de whisky na Rwanda baza yoke belé ebele mpe de whisky ba Mario baza ba Mario bango baza ba buchu bango banikela basi bilamba bani David Ewe vitesse yango mun babotola bango babasi. On comprend? Ran a auto là ba botoler mère ran bazue mère oyebide oh yo ba episode ran bazue mère masola bala azui David Ewe vitesse la liboe ya lali na canapé tam sur libanda azelo la mukapo o memeta mso restaurant ya eza mutu mso aya kana keche fongwa metenga mamulai boy panzana boye na ngona sheyo alongoli ya mabe wana pese ya bia lati bokipe pa kwa zongi bolingo ka ba bina so zonga 2000 mais au mona bon lelo ba makelele David Ewe vitesse mais la bana ba pa na te mais ya za rende pont donc so moni chéri moko bena satel vino so moni na Facebook hein so retourner rara et vite on sait le pont après ce numéro wana cop na ye David Ewe vitesse bela ka tiber bobo mais na ebite so muta tiber kamera mingi rolanga so muta tiber pour ngai toto nzamba limbisa bino
bato ba finga ko ouais nzamba limbisa na limbisi bango mais tu bien nécessité nango David de Wembe vitesse au capé basango ya Alvej la Pulga donc Alvej la Pulga za camarade non te oh bongo souta souket ndenge ninga na poser aux questions Alvej la Pulga za camarade non te kecho ya ye peut-être cause ya ye hein David de Wembe vitesse matolo siko bango baza bongo na bandaka bato lokoso na bandaka bato ko senga makambo tu beret rouge na o wana msobiso so umona Gérald so Gérald hein nini hein so Gérald oui beret ah oui beret rouge na o wana msusu bango quartier général ah c'est bon te loba yo mtolo bien ngo yo pe loba bango tu ba fani banani Gérald wana so Gérald so David de Wembe vitesse donc eza ko retourna nzambe ndeni satana dana bwaka déjà na sekala na tinde kuna na se mabele ki tourna lola c'est mabe tourna lola na bwaka na se bu dide champagne mono ko ba dide champagne bato ba yebisa nga peza hypocrite avanda no bien te alinga ko te bona bo menga sikona lingana ngai sikona sani so ndinga na lingana ngai ponga na mono na ngai hypocrite ko shenga te non na mona ya mankanga respecter comprendre dide champagne mona sapuna. Merci beaucoup, amis fidèles Internet. Merci beaucoup, téléspectateurs. J'espère qu'en ce moment, vous êtes tellement nombreux. Il y a une émission à Bino, Bolingaraming. Et donc, c'est www.idéologie TV avec David Wembe. Nazope Sarah Maramoneng, Zalaraponem, Sarabino, toutes les choses qui se passent ici en Angola. Et c'est David Wembe, na bête la rabio Masolango, na la Sakabino, Ndengini, Mokiliango, Benetambolara. Donc, merci beaucoup, Nabatutu, au Balingara David Wembe, Ndenge beaucoup Mantarabe, Monsieur David Wembe, moi, partage vos salarawana, moi, like, moi, vos salarawana. Et ça la ravena idéologie TV tout ça la vena posé donc masola balabala toujours balobe là la tête d'aller expliquer le romoro bato bato même masola balabala na ndenga mabe masola balabala les apona ranking te masola balabala les até que David azo finga te pour les ndenge na ngate bato ba finga ka boyebi bango na mboka ko na finga te mais na zo solande wa moni ka ba conseil na masola balabala te italien wa moni pas d'autres conseils continuer ma sola balabala mais ko memango te ndenge bokomi ko memelanga wana non David Wembe naza mutarankin te nazo solara na ba chaîne so sala ramaka mabe tika donc so sala posa o le kalama sola balabala ko hésiter te hein mais ko yane te po o la sabatu yo za danser te yaka to solo la o c'est important muto soka yoki et salipe kareka ndenge zalaka donc bomona ki déjà affiche bimagi et ça sur le campo loba donc un plateau nanga masola balabala lelo tozana Elvino Totorino Kolo idole ne baraté ce que idole en ezara nini donc lelo on va se parler à long et à large na masola balabala David Wembe Elvino Wata nakata masola balabala Elvino Wata mon frère Wata David Wembe vitesse bonne santé mon frère ouais ça va bon ça va David Wembe Elvino Wata na masola balabala activité na yo et ce que ndenge ni ouais maram tout c'est bon tout vraiment vous allez appeler maram ah oui biti bon ainsi ba jeune ba la bele vous pas les grands maram ba jeune wapi ah ba jeune ta ba on tunga na créati ngam na sala maram ba tout mona wana banani ba tout yo yebi wana yo mona ngam na sala bon ngata créer na chibatu wana ndabima zu maram bato balingaki bayeba qui est Elvino Zaranani auto bete loko moko boya créateur des idoles on a pas comment on na Facebook na yo on expliquer na biso na yo bon Elvino ala manager organisateur des événements manager organisateur des événements belé Elvino ala na carte ya milieu ya musique Elvino ala petit ya goga voilà dans ce cas wana créateur des idoles comme wana ngamona na bimisa yango na sens ni namona na Facebook na dala Elvino Wata ngana mikumisa Wata ti ve na ngane benganga Elvino Wata tu vois donc na yo tala namona suba Wata belé na longwa pe Elvino Wata te kuti lo ba benganga ka Wata mais ce qu'on a tala ce ko ba Wata ngo pe belé ona la plupart ngam na créer bango ba koma ba Wata bagoga ngwana ngam na créer ba nani ngwana ngam na ya Congo ya awa na ya awa surtout awa Angola
Ah, ba wata yotala wa. Sko na yotala ponga kanga leki ya goga. Ah. Comprends na yotala sko na biti ngana koza sko na koza wana shoot. Te manga na créer bango siki na za créateur. Ngape na créer ba idéologie belé. Le lomo ba jeune belé ba ba manager lo. So na longoli Papi Flash, na longoli Glodilo, na longoli Hervé Katangala, qui encore na longoli Petit Sanga Rani Stress, qui encore na longoli ga bango tout au batikali ba ina simananga. Et puis la plupart ngam na créa ngane na créa bango. O créa nani? La plupart ba manager ebele oyo yebi. O créa nani? Oyo yebi ebele. Inutile otanga ba kombo bo na tension of non problème ezani tozana masola balabala masola balabala ngana lingaka nde batu o ba otala biso ba yeba kaka ba comprendre ga makambo biso to loba soko lobi o créa tanga ka mutu mo mba mo winga yo siko yo wa na episode na dans temps yo fula mutu te na tabi na temps tanga kuma mutu arate oyo mokile yebi na créa o mokile na yo moko yebi bato ngana créa et puis yo nozo linga na tanga ba komba bato pona fula bango comprendre omoni so bato bakufa déjà inutile otanga bakombo ya bato po elamusa bato ponga omoni miso to sano oyo so na meko otanga bakomba bato ayo moko omona internet ko bouger bato bakokoma koma na ba Facebook bato bakokoma ponga na komisa ka bato ngana désactiver ka kipaka kokolo oto loba te ngana désactiver oloba o comprendre oloba ngama sola ba yuma na obeta te ya ba yanke pe na obeta te Elvino Totorino na masola balabala bo santé pendaga wi alobi na ye ke abimisa batu mais ata mutu moko akoki kotanga kombo te donc engolo ba na masola balabala Elvino ti lelo azana mutu moko te oyo ye abimisa po masola balabala yo keto komba mutu moko te zela ewembe totambola ga ndenge zalaka na tangite pona kobanga bango te non na tangite pona respect na nga pona respect na yo na respect mission ko ezala yo kana biso moni mission kitoko bo mo pe nde to vandi beto lati ba basket tout yo pi entabu na no tanga nga kuma mutu mo e mérité te ke batangi na mission omoni la mo bino bosala mabe bosala nde so yambi bo Elvino toto ya o yambi bo Elvino nga lobi o ya mutu mo bazo mérité na eto yamba ina plateau azo mérité pété batu ba ya bo batu chepe na caméra bo bazo filmer non azo mérité te mo yambe ka kapo tamsu na ba te so ezaka bozo luka ba vie to boza na poser mission na mineza na ba respect bo ototo batu ba yebi ki Elvino bo tout ça makambo to nga goga mais mutu mso olega eza ngo important te Elvino to le loko moko awa oso o se définir awa lobi ke oui o sala ba oza manager o ko expliquer biso ki manager na yo sala ndenge nini na mboka oyo bon ngai mutapesi nga bon moni ki manager o to sala awa disons ils comment disons nde batu bakanisaka pas tellement zaka nga na mona ngondire kombo moko boye moni kombo mona pona nga po management normalement batangela ngonchik bazula ngo ba formation ba mambebele mais biso boye to tangela ngote to créer idéologie comprendre ya ko manager ba show ya ko manager ba événement awa ba o baza ba manager wana ba ko management te voilà biso tout sauf mututé ya solo biso tout sauf mututé biso tout pe na mutu tangela ngo azate to mais ko ngai na landa na ndota ba vina nga ba Papi Flash natala ba Glodilo na pese mbote place aza na ndota ba Hervé Katangala o comprendre nga na ko manager même mutu na ko manager na mayele na nga na ko manager même mutu même mission na ko manager ngo na ko manager mutu na ko manager ka show te tu vois les manager mso za limité kaka na show ye il faut manager ka show et na manager mususu et ba manager ba mususu ba manager ba teka ba mère yo ka te za ba mususu ba manager ba teka ba mère baze belé na ko tanga ba kombo na ba te na pesi bino mbote place pour za ba tonton place pour teka ba mère baze belé yo ka te yo ka maso ba yuma na ko beta te ya ba yanke pe na ko beta te mususu manager na ba mère ateka ne ba mère ye aza manager ya ba mère yo o comprend eza mutu za manager ya ba show eza mutu za manager ya ba joueur eza mutu mususu aza manager mais ngaso longoli ga makamsu le reste là na za manager ya
tout presque. Il y a une question de tout le monde. On a une spécialité dans le bâtiment. On a masola balabala. Mais spécialité dans nga yango on expliquer voilà, on expliquer boye. Na manager ka basho. Na ko manager même mutu, na ko manager même équipe moko boya balé, na ko manager même boîte moko boye pour déjà nga déjà venanga pour le tout dit na PC moti place ça. Abenga nga na manager tout dit ngane na boya. Ah. Masa nga il a ebi. On a vu na respecter trop, il pas respecter trop. Mais il a ébiti. Va benga na manager na boya. Chez Temba, s'il on a des places où va benga ngate ki boko mais so benga pe na salate. Mais ki boko déjà tout proposer nga pe na sala show. On comprend kuna. Mais chez Temba va benga chez Temba kuna sala déjà pe kuna mais nga moni na lungwana. Et Simba? Et Simba ka wa? Simba ka. Elle vient autant aux manager na chez Temba et Simba. Ngata on a manager na chez Temba na pesa makamu na sala ba spectacle. Place na bando la que jeune mo boazara na bando place na la que ndenge ni ba manager. Jeune mo boazara akoma au sala pe ba show na zo évoluer c'est bon. Place ndenga na la gisa. Ke mais za na palazo kembo mo trop azanga mo wanini. So ngana na ngote yi mo ya damiza te mo ya la tanini ade na benda ka te mona ma ko banula na sima boite yaka. Mais nga bat balanda nga na sima. Omoni les gens batu baloba magambo ba ebité. Omongane na bo. Biso toza ba victime bat ba finga biso ba Mario. Bata matolo. Ba owana mso baloba ni. Ba bébé buchu so ba bébé buchu. Ba mikala. Ngeti nga. Nzambe ala likolo ebi. Comprendre? Net omoni nde bat balanda tam susu ba prêtre balanda ba ve Ben Willy na PCMO de place ça. Ba Paul Santos ba Boudi matat ba ngape bat balanda na bonga bongo. Je jure au nom de Dieu. Dès que nous avons un bima, nous avons l'art dans la poche, nous avons un radio Weston à Ebi. Vous comprenez? Si nous avons l'art dans la poche, nous avons un monde dans la poche, nous avons un molite quelque part, nous avons un million de barobet en Afrique Matol. Bon, Matol, ils ont comment? Ils ont, disons, ils ont niveau par niveau. Vous comprenez? Au monde de Sigoga, héritier Wata, Abeta Matolo. Matolo Abeta. Abeta n'importe qui. Et puis si Abeta oui oye bata beta matolo. Pour hériter ko fa ne bo ko fa ne oyo kata sing asenyo pesa nga sala ande ba mission subazala ari njara bongode. Mazana batu na ya niveau oya yebi nenga traiter na bango. On comprend? O ayebi. So ba biso pe bo monde bata beta biso matolo. Pourquoi c'est nga so na bengi Veben Paulo Santos bodi matadi di kanuma bongo vena na promo bo na zanga utamo pona sana ngolobo. On comprend? Et puis, on peut s'en appuyer. Na zanenye ba jeune belé bazala te. Pourquoi on a cause de charge na simple mon téléphone pour kabila ngala pour fuite la nganda ku. Na za jarte ke pona liara ifina kabila mutu moi si. On comprend? Si on a kabila mutu na moi si ne pona lia. Moi je suis pas là. Na landa ga mutu na simade. Nanu na landa mutu na simade. Non na zala mukala mutu te. Ngati bat ba vivre na bat ba comprendre sens ndenga na vivre. Ba yebi nini to ngana salaga. Pour nous sommes basket, pour nous sommes jean, pour nous sommes Charlie, pour nous foutre la palais, t'as côté na vendre na gamek. Tu comprends? So que na gamek au moins betam susu chancel azana, on dit apena chez moi là na tonga dame, Jay, azana. Je comprends. Style la bazana, apena batu pe na bogola David, on respecter dans ngao, pardon. Totorino alobi azape na bato abogola katangi bakombo, ngana obandela na ngote. Otolo balika mo awa. Osala manager. Osala pe basho na mboko. Wawa. Nasala basho belé. Nasala basho na ba ilia. Webi ba ilia na ndeko sala chose ba plein. Il a faire. Ça basho ebelé. Tetanga show mo. Vas-y yo kana biso. Vas-y benga Patrick di fois na nasala basho ebelé tuna ba hervé katangala tuna ba to belé. Nasala show na ngai na da frère na DJ lituna do na pese mbote place za na Paris. Au moni première show. Sotali ni mission mo lituna do basala na Lisa Kingisi. Vous comprenez? Na Lisa Kingisi a expliqué première choix beta na ville. Alors, ngam na organiser yango. Donc ngam na koloba ke ngam na cotiser le tournoi de ville pour beta show. Nga. Les arabes ils alaka na sira. Parce que sira, obi sira ti. Quand des amunene bon, tonda plein. Na sala presque 3 shows na sira ni tonda. Nga. O sa show. Na sala na ba ilia, na sala na ba chetemba. Na sala taka na niveau ko sa show na ba petrangol. Tu vois? Je crois à bientôt le Kappa. Donc voilà. Les 11 août, nous allons le Kappa. Je veux que ça soit le Kappa. Mais oui, bien.
omoni oyebiki mutu yoka te question oyo tuni yoka na bisa yo David okutani pene na toto yoka na beto lisolo nde ezalaka lisolo yango ezalaka bo ngape na kosation na luka parce que boloba teke nga nalandi bato nalandi bato te nga nde mundu na banda idéologie ezalaki nga zela na beto lodi nga nde na banda idée nga tant tozala na tosalaka eloko moko tosalaka El Pro nga azaka fondateur ya El Pro tant tosali yango par rapport ba idée tondo solo na kota idée te toyokana pe tokosation na lukapa tokepe osation na kine mabebele ndenge ba projet ezalaka ntango El Pro epanzani tant El Pro epanzani projet na ngai ya lukapa ezala nango kaka okomprendre nabenga pe mwana mai nabenga pe wana musu nabenga pe musu na yeza te yo na ye tokosation na lukapa c'est bon tango esala ye sala bato musu na moni DJ Skelette asala choper na lukapa oui DJ Skelette asala pe na lukapa c'est bon kuna moni ka à part ye na yebisi su mutu asala choper na lukapa OK lukapa mkoni donc lukapa na kuma lukapa le 9 août pour na kende na mission moko za mission moko angolais Samara na omemae donc je suis allé le 11 août ngana kuma lukapa le 9 voilà. Avec la Poulga, merci beaucoup na makamtozo sala. Donc fungoli mwanzela Mandela Weston. Oui Mandela Weston. Donc fungoli ndela lukapa ba ko landa lukapa. Oui Mandela Weston. Donc nabia oui Mandela Weston. Mutu foza kana ba idéologie donc pesi Mandela Weston. Bato ba ko mi ko landa mon vieux Mandela Weston. Voilà. Mon vieux wana boss na nga donc avec moi ba conseil na yo et ça la moi bien. Oto beta lisolo mongo be awa. Na masola balabala bato balobi yo zaka na ndaku te mais oto beta lisolo awa ke ozaka na ndaku ozape na bato oyo obokolaka elvi ya solo depuis na ya Angola sauf que na vanda chez biso ipana biso po biso to kana bipana Angola muni ndenge bangole babota ma ipana boya ngwana biso so to za bongo na Angola o et chez biso mo bina chez biso Izabo mususu ya Angola makolo kikwita kaiti maleme waba evimie bubu ayepa tata salisa iba makele na so biso nga ya bongo de nga ya Angola ya paside nga namba mea batinda na la na yepe na avion kikwiti kayemba moto kamfufu Carlwan nga na ya bongo comprendre moni les gens on a solo bagay ngo biso to za ba victime ya ba makambo ndeti ngana za victime trop ya ba makambo o batu baloba eloko ni sala yo ozwa caché wana yo mibenga yo kaka si eloko ni sala mais pona zel vinoti so na zel vinoti me balobelera te so simba ka te me balobelera te simba nde yango balobaka na zel vino yango baloba non lem so beta no matolo na ndenga voilà il comme matolo na to yebiswa ezaka so na Big Mandela Weston ve na promo bu sala ngabu ngapi na batu nango babeta ngapi matolo mais na za matoliste te ndenge batu balobaka ubongo ki wana bata matolo non moi je suis pas et puis so somba whisky na boîte ndeti ngaso na ngana la tina poche question za boy zela kanazo moni question yo question tuna ngana no répondre tu vois ngana so na la tina poche na kinda ka boîte te so yi muta bengisi ngati na kinda ka boîte te obake muta benga ya ndeli to beta to boîte na koti so yi muta benga tu tam so moi DJ pour ko éviter nga faut na PC mbote DJ Gloire DJ Kier 12 voilà tam susu DJ pour ko benga to Gloire benga papa kota boy moi bouteille za normal nga muso na la na koti na pays soki na la te na kokende boîte te nga na déjà ba garçon to mona bongana ba benga bo ben peu de whisky na Rwanda baza yo kebele ba garçon so ba ebele un peu de whisky ba Mario baza ba Mario bango baza ba buchu bango banikela basi bilamba bani basokola basani bien encadré azana na boîte ko loba makielele tout ko landa na sima prêtre bango babenga ba prêtre boss patron mo konza mboka fezo za danger leki bango omoni déjà yango moni batu wana o bango babengaka ba prêtre ba boss tout yango moni babotola bango ba basi. On comprend? Rani a auto là, va botter les mères. Rani. Bah je mère. Vous avez dit? Oh, yo va épisode. Oh. Rani bah je mère. Il m'a sola balabala. Azui. C'est un abasi vena. Pour bango ba mission na benga ba boss ba patron. Patron. Gotier tout bala poulga. Moni ndeti mo bato ko ba gotier tout bala poulga. Aga muto féliciter.
jeune garçon bon bazo yemba et pas ba musicien bazo yemé monike c'est moni wengi mobimba masa nanga die pas toi voix Migolo wa bengi Masaro. Général JR. Ouais. Na PC wenye mudimba na PC ba mo de place baza. On ndeti ba ya wengi. Baza ba jeune ya ko féliciter, ce sont des courageux. Il y a au niveau tout. Parce que ba yé loana na mito loana na bakanga. Na nenga ba ya ne ba fonctionnera. So ba poti boîte au senti ba so baza place au senti ba so ba telemi au senti ba makambu tout. Comme on a bon temps partout. Donc ce sont découragés. Mon mon asko moni bato ba yenda obeta ba matolo ba sala ndeni. Soit ke obeta matolo po ba kabele bien il faut finga sko ko biso belle vie. Non bon elvino ana. Toi finga kabino. O mon elvino ana. Azabino mère. O mon elvino ana. Asala ka boy. C'est ça. Na bato pe oyo ba kenna ko beta bato matolo mais bazo finga yo. Et bango nyonso sauf mudude. Hein? Tout le monde. Nga même c'est moi boy na koma te na koma na problème te kombo ne ça bat na mboko ebele ba yana kombo na ngati ba fiki la même na banda na kombo au moins les gens ba baza ba ingra trop nga za na mutu mususu ezali pena olali boy ya lali na canapé tam sur libanda azelo la mukapo o memeta msu restaurant ya eza mutu musu aya kana keche fongwa metenga mamulai boy panza na boye na ngona sheyo alongoli ya mabewa no pese ya bia lati bokepe pa kwa zongi bolingo ka ba bina so zonga 2000 mais au moins bon le bon makelele ngai nga nzamba pambola ngade mais ba camarade nanga bandeko nanga tuna zala na bango ba yebi Elvino so wana ngo to lia to komela ne bango pe basala ka shinga tu comprends ne bango pe basala shinga ngapi na sala ngo ngapi na makambo ya kuzala vie sociale na ba défaut nanga na mutu nde bat baloba game politique boy na boy tout ça ba biloko na tunde bat baloba mais na zape na point moko boy na dans bien nanga masola balabala efanikaka na maloba Elvino ote koloba na ke nanga musika te kama kama na yeka oya zoloba yango ngape na opposer ka ba question oto betelo ko moko boy awa e kamba ko te kabasi mais peut-être na mboka oyo bato ba yebi ke yonde muto te kabasi mais yozo milongola na cop wana ota baningano pourquoi pourquoi ça va ba bêtise voilà ça mukolo David robot ça va ba bêtise omoni yango to loba ezabatu les gens parlent maramba ya balabala net émission no titre na za masola balabala bat baloba marambo ba yebi ezonga peut-être na tam susu petit nanga Selma Bernard na tam susu Christelle Muyengi na na tie peut-être na statinanga ngai statinanga batutu baza tu comprends tant yo attends là tam susu na souhaiter mutu tam so souhaiter seulement bon dimanche bango pele ba tchanga bon bolo ba ki bango pe ba otekanga so ngaka apwani voilà zela moi so na che oteka ki bien kazana répondre mole na che bon tam so mutu Elvino petit donateur petit nanga non c'est pas na bien OK c'est bon pour moi dit OK yebisaye mais zela na ebisode so na ebisode seulement tonton na c'est bien wana eza oteka yo sala oteka ba pesa alerte Kotaka na mona ba David c'est pas ça. Bino ba bokangela bana excusez bino ba bokangela bana ba tulipambo. Zela ezako peut-être yo. Yo lo ba OK beta lisolo. Yo pe ba lo ba oteka basi ndo. Omoni batu balingaka ko interpréter mabe. Comprendre batu balingaka ko interpréter mabe o batu ba yebiti. Batu balingo mona so ba moni bino botamba mibali ba PD. Basi ba lesbien moi mbala wata mwana ba basi yekutu mukala basi simbela basi basaki yekutu boy yateka ka bango bona boy bravo mbemba police sikana kasha bravo pe baloba teka ba mère sikana kasha bravo pe baloba teka ba po yaza entouré na ba mère OK ateka ali ba mère ti swagi ba mère ba yana bango na ba mère pe baza bango limpu bazo yana bango na ba chika esprit baza wana na bravo mais ba loba ki bravo teka ba mère bona ba tunde ba teka ba mère bino boyebi bango bokombaka boka koloba te alisana yo zata kokotanga ba bêtise na mukolo pena mais nga so mutu moni moi na statut na nga CP ne papa na CP so azani moi sa mutu yo ka attends so azani moi sa mutu te na webse te so azani moi sa mutu na moi sa mutu azela na webse tantine tonto CP no bo solo c'est tout yo za rapport bo so mutu balé wana yo kangela le bana ba na te mais ya za rende pont donc so moni chéri moko bena statel vino so moni na Facebook so retourner rara Elvino c'est le pont après son numéro wana cop na ye Elvino
na masola balabala babimiso na caché moko boye ozaki poli oyoka yango no ndenge nini osoyoka da bato batraite obongo ozaki poli bon oyebi les gens bon nga personnellement les mots ça nga pe passe ba ça là nga pe passe ba comportement misusu na ba makamsu bato baloba nga surtout tu vois azem poli azateti azaboye makambo ebele na za na temps pe ya koexplike yango te isa grâce à yebi des soyo isa grâce des soyo ayebi ke nga azanga impoli te isa grâce des soyo ouais ayebi ke naza impoli te ayebi pe ke naza nde teti voilà naza teti oui et puis nous avons impolité aux arrêtés teti ki teti nanga eza mutu mususu ayebi ko comparer ko sa comparaison impolitesse te na ki teti nga ki teti nanga na botama nango et puis na ye na yo poussa na so pembe na mutu moko boye azana ba genre na ye moko boye so nga tellement na idole ya ve na héritier boga na kotamba mo pe na bena ye vous comprenez mais ce que manque nga respecter na manque o te Samuel tout ça na ba limite ba respect yo manque nga te nga na manque on est ce que manque nga respect na manque au respect parce que midi pas chez toi comprends si on manque nga respecter na manque au respecter si on manque nga respect na manque au respect pour moi bena mamba ubanga nga juba sala kubanga na zala ngati na yebi nde babanga ate na respectaka mutu c'est tout so ki teti o bato ba qualifier ka yo na o sa mo réduction na ngote te non ça réduction na ngote sala nga bien goga de nga na labi na teti nga yebi na obi ki teti sanga sala nga bien pone yango mona na kenda ko damina ba pala batu te na kenda na nga de batu bazate o longole la mana ndaka fi moko bwala ma tembe na fufo asombi eke bele bozo melo zo liyo ko beta masola batu Elvino non c'est la mode na ko sala ngote na yebisa yo te oh na yebisa boye ngaso zela so ndeti peut-être Danila Lambi bengi nga tontel Elvino boya tala nga jonte na tala jour intel so na ke Danila Lambi na lobi bongo di les exemples so na ke Danila Lambi linga tontel Elvino jour oya na Lambi ole utana okende na mais on est normal mais ne ba gens ko comme chaque jour na ndaka film ko boye ata Samuel Dondo c'est bien ngota ndaka film ko boye kipi no vandi bo ala ma tembe na fufu eko ezo lobisa lobisa trop moi nga na za du jardin o goga be na toto otika nango ko sala makamba kolia pa bana basi boyoki makamba lobi donc azane akendaka ne kolia pa bana basi ba bengiye so ba bengiye ok kolia na zaka na leza ya dia ne ye wana cop na ye mais ya okende à l'improviste ne akendaka te ndenge ba jeune wana mususu mais ko kende kolia pa bana pa ba jeune pa bana mikie bana basi et puis nakendaka na ye bongo te na imabe olomabe abi soki ndeti mutu a éviter nga na parler a inviter nga na parler na ye so bo bengisa ya voilà olami on est normal et puis moi c'est yoga te ratate te nga no ba ata ba masa bandi ona ba nga kopa damas ya kopa nga déjà te nga mo ba moi tronde voilà na mboko pe ba finga nga atana azaka abela tiber webi bela tiber bobo mais na habité so muta tiber nga mingi nga soki muta tiber pour ngai toto nzamba limbisa bino bato ba finga ko nzamba limbisa na limbisi bango mais tiber ne se sili nango nzamba esila nango gloire à Dieu bata tiber tout na pe bino mbote place pour nzamba songa mais maladie nango sida ou de vida et soka yo mais naza mutu naza humain fait soanga wa il fait soanga naza mutu ti vous comprenez naza mutu déjà oyebi ki naza mutu voilà tout sur l'actualité pour tous en Angola pour fandaki awa to moni na ba DJ ba trophée ça est ko pesa mana mboka ko ba to belé bazu ba trophée je suis là ya hôtel ko ba trophée ta que meilleur artiste et musicienne na niveau ya féminine to monaki DJ Arma a hôtel ko za trophée na ba DJ yene makambo au moni on est bon namona ba mabaya na bango ba pesa bango mais nizia ngo pesa mabaya ngo ya faux esprit ba trophée abaninga apalola ngo bien te ba che verni bien te ba mabaya ngo na mona ba certificat lo ba 6e primaire na comprendre na ngadi bon mais ebité félicitations na bino ba bozi ba mabaya wana mais meniser mutu mukolo message on a lancé on pas mukolo organisateur wana aza courager félicitations na organisation mais tout meniza bando sala ba blogo wana abongisa ba trophée baninga yo benyango abongisa meniza na sala moi bien pour la pe verni bien donc voilà
Namboka oyo na niveau actualité to fanda ki boyo to moni mwambilinga mbilingeza trop entre ba DJ non entre ba fana wata ba beret rouge na quartier général yo take mama wata ozomona ngondeni bon oyebi nga personnellement isala nga pasi quand tant on mona mutawata na mutawata bazoputana on comprend biso pe tozala là to bando sa pe maramba ya wata ngo to sayela ngo pe boyete nde koma lelo biso le tozala ba yigenza ba frappe tozala na biso na ba guerre d'esprit mende koma bulelo te le koma na muterité ba solati mais en avant bando solo et koma bongo ole ke bino bosangana po bo étouffer adversaire mais bino na bino bo aussi tufane na ba makambo zanga tina ole po sala promotion album promotion artiste bino bo misa la promotion bino mo bazana so ba yoka kate so ba si ba lati ba veste dongi ba ngo yoka ti so ba lati ba bilo ba so mana ba kwanza ba tongi ba ke ba dimne ba lati ba chosi au moins mutu so lati veste lo ezali ka cercle so ba koti se be mutu ya kufa mais ba yo do so za lati bongo ba chemise ba chene ba zulu bazana ba mutu ba poete ba komo ka ba misa ko beta matolo lo wa muta dai et comme bino ke mutu et puis ba ba ndele mo so ko leka ya nga ko manga gamen po vanda na ba kasenda ba mat o ma bele mutu o leka abeti ko na porte no ufongola boye na ndo leka kana ngina peso mutu mando leka ta yende pena aye matolo siko bango baza bongo na bandaka bato lokoso na bandaka bato ko senga makambutu beret rouge na o wana msobiso so umona Gérald so Gérald nini so Gérald oui oui beret rouge na o wana msusu bango quartier général c'est bon de loba yo mtolo bien ngo yo pe loba bango tu ba fani banani Gérald wana so Gérald so bango tu ba fani héritier bango tu to lingana kaka to sala kaka bulu po biso tu to kumisa artiste moko mutu na mutu ayebi eloko azoluka mutu na mutu ayebi eloko nini azosala et puis bazana so ba dona ayebi so ke izango foti na bango de ba sepela ba yeba tina de ba sepela ba yeba tina de monde ba yeba tina ba biso ba yeba ba monde tinga bu nga natana bino peto bino bozaki yo kana biso nga za fan héritier de nga za fan héritier de nga mokonde na za héritier nga mu na za goga nga na apparaître avec on comprend pourquoi ce monde nga bon moi bina ke te héritier on comprend nga za fan héritier to moni fan lelo ba héritier a ro giflota bunga gifle nga nene olongwe no pe mais moni soki siko ozande tinga boy nga pe basanga ba mabebele na la team tindika chakal ba 12 tout na zoa ba mabebele na kuta na ngo na ko perdre esprit mais na perdate si lelo nazaka Elvino Wata obi po nini po ya liboso na lingaka goga na mutema nanga ya mibale bolamu asalanga na vie tamso ata mambo moko te famille nanga tamso atombola musapi peut-être asala mais bolamu asalanga na vie OK na vie nanga mobimba na kobosa na te lelo so naza vie boy ils nzambe deuxième personne héritier tu vois donc ya ndima pe na ba makambu tu ponanga comprendre et puis to kota makambo héritier Watanabe to monia ba nose baza mona featuring yena Fally Ipupa osipe nango bomoni onene bon moni musique pe lelo yana osu monde ba polémique te tout fallait à des grands prêtres héritier pas un grand prêtre so une ti basangani basele lo mo za ka fierté Congo mo to batomboli da boza à l'aise moni musique akala moni musique akala moni musique akala to ndo comprendre te moni pe wenge kala to ndo comprendre te moni esprit wata longwa na wenge l'héritier les bongo c'est différent au kala pe na biso yango no nzambe nanga ba frapper le père Jordan apesi mo de place aza igenza ou batutu moni kala biso to zaka pe na buto koti boîte to kutana bata fabugazi be to bandi ko pe ba champagne so bagar donc to so la tête to so la tête bata Fally kuna bata faire kuna to za bongo guerre on comprend ça que ndele lo mo mna ke muterité na muterité ba mo sala ba guerre na kata boîte on comprend lelo ils appellent héritier changer lelo alingane so bakamona ti polémique mo besele kuna rien alingane so bajiana te mais comme si balobi que héritier yoko dembela na moi gaz ya Fally prêtre adembela te on a prêtre en esprit ada prêtre ya là ada prêtre mais abamudi et puis na ada no kwa koka prêtre adembela héritier so ko dembela ko aluki Fally po ani po sala chu na so ka luki
nana yesu aluki eza na age aluka yesu fali ana age wana te ana age akoluka fali te so fali yango mutu ayebisa ko boye yebisa mutuni eza problème aka age aluka fali te erita aka age so aluka fali te oyoka mi ange te kindoki papa oyoka te oyoka mi ange mi démon te mabe tous les champs ezobeta mpe lisusu partout oyoki te gomene ekanga lwana yebisa nze muni na lwana na nyeso ebeta koleka erita batana be c'est à féliciter po biso tozaka na mboka o nazolobela ngola album mi ange mi démon na mboka dikando maboko bangi dikando maboko kaka tofana nebo eva yebisanga abenganga na chomba eske petit na ngai yebisa bina goga félicitation makambo ve na ngai wana ve na ngai balabala ba mission tout boko sana te omoni siko tasiko ndeti bo tasiko ndeti dikando obi dikando wana ngana ko benge bina na komone bina ya pale mea na bango na mea na biso ba camarade dikando ndoko tika nga bina na chiki legi ne mbai wala ne na sima gloire ne master na mais si on se ba wela yo mona ngada na ko ba mutu onga na ko wele les amis eza yeti mutu onga na ko ba bina ke vena ngana kebe na ndo beti matolo sala bozo sabu mais on a tene nazala e vino zaka nini ba tu ya mboka oyo ye banana mina del vino olanda ba na sima point te nga a jona de ko nga mona ba balanda nga sima bonga na olanda ba na sima mo ate ba eli ba chance ba zana ba jay ba balanda ka ba petit na nga Daniela Wandalika, donc nouvelle journaliste, il y a Idéologie TV, et il y a celui qui a Idéologie TV. Il y a la masola balabala. Donc, ce que awa est pour te présenter, et il y a une question où que c'est Atuna Totorino Elvino. Daniela, ça va? Oui, ça va bien, merci. Nazo mon Elvino car nazo kamasolo dans moto penza donc. Nazo kokaete. Solo ya balabala ba masola balabala ndi makam toza na www.idéologie TV donc abonnez-vous massivement à notre canal donc on sera toujours là pour vous annoncer de bonnes nouvelles des actualités du moment donc toza na Elvinho ngana na question moko bon nayoki ba masola balabala ndingi bosolo lina David Wembe donc makambo ezai ki penza plateau donc moto nayoka pe ba sango ya Alvej la Pulga. Donc, Alvej la Pulga, ça camarade non te. Oh, bon sauter à ce que tu n'as posé aux questions. Alvej la Pulga, ça camarade non te. Qu'est-ce que tu as peut-être que ça y hein? Oh, Elvinho. On a posé des questions. Alvej la Pulga, ça camarade non te. Oui, Obira de Weston. Oui, il répondre en anglais. Des questions simples. Alvej la Pulga, ça camarade non te. Jordan, il y a un nouveau modèle. Oh, nous t'es nada ver. On a posé des questions. Alvej la Pulga. Il faut répondre quand même. Bon, d'accord. Ngai naza du verté ya ko na plateau au Daniela, tu es trop belle, tellement belle, ozoloba bien. Moni ba tuto linga neti ba bino. Journaliste aboui na TV. Ah David Wembe félicitations. Boy. Tout mutala boy. Dona mutu epesa mutu na petit ya utala chaîne. Daniela. En tout cas félicitations. Merci beaucoup man. Merci beaucoup Elvinho. Mais Alvej la Pulga na bosalam salamoko. Bon, mon administrateur, organisateur à Bacho. Il n'est pas organisateur à Bacho, malgré au salaire l'un des choses à la main. Il y a jouer, il y a mobile. Mais quand même, il y a organisateur et pas organisateur. Mais il y a 8 trophées. Et le Belloni. On ne mélange pas les patrons et les domestiques. Je suis Elvino, Elvino, Toto, Yatim. Mélange pas les patrons et les domestiques. Donc, ce qui veut dire, Alvej la Pulga et les patrons et toi, tu es les domestiques. Ah? Oui, parce que Alvej la Pulga a eu trophée, mais il a eu trophée. Donc toi, tu es le domestique et lui, il est le patron. Vous connaissez le mot. Le long à moi un temps, venant à Mathieu Dol, à Epsenga, à l'Inigo Kangana, à polémique, à Pamba, à Banamki, ma bonne sanité. C'est à dire Mathieu Dol, tu n'as pas Pumboya, na Luba Maram. Pongam Nanga, Kolo, Salamarambutu. Vous comprenez? Vous vendez Benana Totonga. Est-ce que le domestique, dans mon basket, domestique de monnaie de bon niveau propre you muna domestique avant d'arriver à boy domestique à propre soit bazala
On a fait tout na bateau mon avoir tambola na moina wanda ba ba si ba les fufu tout azar kotiki mario kuna lelo ki mario alobi ki mario il faut tout na bango pas wana ngate wa si calvage la pulga ko tan la mandaku agenda rolia ba fufu donc ils a bongo ils allons comparer Serge Kachila na ya mo wazala kuna Serge Kachila nzambe na biso mibali parce que ils allons comparer na ya mo wazala côté kuna ndubayemba bongo yo zana ba donc ozotika ba biloko mingi donc futanga mbamo ba kombo tangi ya moko tiki monko tanga ka nyonso ngasi oyo moni ngana ba ve moko boye oyo balinga raté petit na bango par rapport moni ko ba filio ganki ya film bango balinga raté ngako mélanger ngate ko mélanger ngana ba domestique mikem te ngana créateur ba tout batikali baza ba créature nanga donc c'est moi qui a créé eux et puis bango ba créer ngate ngani na créer donc ils ont retour na nzambe ndeni satana dana bwaka déjà na sekala na tinde una na se mabele ki tourna lola c'est mabe tourna lola na bwaka na se bou Didier Champagne mon ko ba Didier Champagne ba ba bisa ngapa za hypocrite avant na bien te alinga côté bona bo menga sikona lingana ngai sikona sani sikona ngana lingana ngai ponga mona na ngai hypocrite on sengati non na mona ya mankanga respecter. Vous comprenez? Didier Champagne, moi, ça pour n'a mot de place à ça. À bête d'Ashuric iPhone. Ah, les étoiles, voilà, les étoiles de Champagne. Donc, on a confirmé que Oebi, que Alvège la poule Gaza domestique. Pour le lobby, on ne mélange pas. Après, tu as dit, lui, ils sont des domestiques. Yum to bimisa bango donc use nous a patron. Ah, on a dit que Yum to lobby. Bon, ok, c'est bon, merci beaucoup. Yo moko bimisa on a ba mona yo yo moko bimisa on a ba mona bien moni non boulé bien bon mais si le banza do pas yebsenga bon bango baza ba domestique yo za patoko ba sangisa ka domestique na pato za o sangisa qui peut mon abeta na da gauche to o sangisa ye na jouer semendo ebe kipe mo za semendo za kuna za kimwenda zo za kimwenza za ko sangisa ko muta ya da gauche to bongo ba futa ye monge belé bongo za tara munene bongo za ko sangisa trésor putu na joueur ya mveto ebi mveto équipe mo za na matadi donc trésor putu ndeyo joueur à vieti ndeye mabe penade Elvin yo za makambwe Daniela webi balega ngana bilamba kasi na mataba te o comprendre ngaze Elvin muni auto sur la si o cop nanga ngana pesa batu poso olega na ba mission de bavana na ba David Wembe bu poso tali déjà ngakala na lega de na ba mission balutula banondi banani bate belé ba migeni makutu kala déjà Elvin tindingana toutes nos questions donc partout yo kenda uzaram taba ranking donc tika ka trace ya makamna ba ki ranking wana dernièrement pe ba autour beta o bouteille ya champagne na Chetemba tu poses à gêne nous avons fait moi en balle en plus mais ba beto mo bouteille ya champagne et pas moi na moi si na yo ki on a les fort ah bon moi ça veut dire bouteille si ya champagne na Chetemba c'est du mensonge qu'est-ce qui prouve le sel mutuzo lo baana wa yebiso wana ndiye fala yebiso ndenge zaki nande ya zala nande amona moi ça bato beta bouteille izalaki bongo te tout Chetemba toujours zonga massa nanga zaki awsala débat ya place na ko expliquer pe maman tout après tout ngade na za mutu oyo bato baloba o ba koloba azanga ndako azaboye soki nini tout bato baloba na ajo ngamona na kabila no bato bilamba na odefande bon mutu oyo yomoni oyo yebi wana soki manager so na kende otune ndeni na bando ya odefa bilamba les autres là bandas ko se renseigner be tuna patron na David patron na yo afuta bino tuna e akoyebisa ngai déjà non oko tsepo après à part kozala patron na yo aza camarade nanga kokola na so pour mes ade yo parce que lo no websa nga na la rankinité eza oyo batu balobaka batalwa odiki ngai ba batu te nga na bi batu te et lo mona auto solo na David ezaki batu bazaka ndeni oke ko beta Ben Willy Matolo Ben Willy Gabonais olo suka na Matolo zo beta ye toi tu es là okumo luba ba bêtise okumo kotisa ba komba batu mona ku televino wana bona boye tout vous comprenez monde to vaino boye ngana to vanda na Ben Willy boye te to vanda boye to soit to kopesa na mbote benano te mais
asalela nga babiloko moko boye oyo ta mosusu bato ebele nakotyela ngo makelele te na bandoko Facebook toza na banimero tosololaka makambo tu kitoko ayebi wana elvino nga na et puis nga seri nga nayebi Ben Willy bato ebele bayeba ete bato ebele nga nayebi Ben Willy epa ve na nga popi flash eza ba 2016 disons on comprend eza ba 2016 ndenge nga nayebi Ben Willy voilà bato ebele na bayeba ete on comprend mais omoni bajar bato bamawelisa bato balingi kowelela bato bamatolo bato ya nzala baza wana vi na bango ezaki soki asengi te soki akabi mwasi te soki aleli te soki akoseli bato makambo te aolia te omoni du genre ke mutu oyo bakendaka kobebisa réputation na nga libanda eza nga nakoloba so na bingo bajaloux bato tu wana mpo na nga namona na nga te réputation na nga nzambe mutu ayebi na baproche oyo navandaka na bango nde bayebi nga azaka nkine te nga nayebaka bato te ocomprendre nayebi na nga bato te natikala kosalaka nkina oyo nazwa mwasi ya mutu te naboma mutu te nasala eloko moko oyo ekomisa nga rankine eza bato nde nga nde naza teti bato balinga nazala lâche. Moi, je suis pas lâche, moi, je suis lâche. Mais il faut diminuer un peu, quelqu'un ne peut pas vivre avec son défaut. Non. Les gens qui sont camarades, ils sont pas liés à papa, ils sont pas zawana. Toba ke no senga bambongo na bona kutamba na bashikongolezi na bamesa bato ngabena zana bango. So ba ke ole malewa ngabena zana bango. OK, moi je suis pas comme ça. Siko yango moni siko bato baloba ya za teti ya boy ya za rankine ya boy bato balinga tete bato nde balatisa yango bato na mutu. OK. Tu vois? Il faut faire un effort sur Kobakuto na katia. Te na zabo jamais kibonga yoka attends. Lokuta oui. Nga abamanga bouteille ezara moi si et bezara kata chete mbata. Na kati ya voiture ngam na louer taxi masa na ngazo sa discussion na muta vandi liboso nga na koti discussion na bango masa na zui bouteille abwa bambi bona sima nde ezoki nga awa c'était comme ça ezala ku sanini ezala débat normal masa nga zaki soulé nga pena zaki soulé disons tu vois ezaki normal c'était comme ça tu comprends Elvinho organisateur grand organisateur malgré non na monio na trophée mais bon. On verra un jour. Donc trophée nanga chouchou play mutazongo. Pas nanga ba pese chouchou play. Maman, ezaka siko ezawa mwana maman zu trophée na konta mwana. Ezaka ya biso ya famille. Maman biso chouchou play. Mère nanga. Maman ti de le guide. Na pese mbote place aza. Wana maman Bertimir la fleur. Pesa bambote, pesa na mbote au tindela nani. Ouais, bambote nanga suka. Na pesi batutu venanga matu idole sache kachila nzamba mibali Rade Weston venanga Mandela Weston que je respecte beaucoup Zavé Lopez Dizamora voilà bat belé fineza Mado Dang à la réserve Christina Aigle jaune Aïcha Tididi mère ya Jara masa nanga nok frappé l'opéra Jordan donc voilà. Donc on est toujours là sur notre canal. En tout cas, abonnez-vous. Nabosani, excusez. Nabosani mudumoko na kobosana te. Masa nanga Bookson Bukasa. Les millionnaires. Ya lunga siko millionnaire kwanza koma millionnaire ya côté kuna en euro, koma siko millionnaire en euro. Masa nanga Bookson Bukasa. Christian Bango mwana mvwama. Patrick Ebols. Voilà. Ouais, je disais, abonnez-vous massivement sur notre canal w3.w Idéologie TV. Abonnez-vous massivement sur notre canal pour avoir des actualités du moment. Donc, l'autre Zakina Elvi, on a Masolo, il y a Balabala. Donc, à nous revoir à notre prochaine actualité. Donc, je salue ma famille Mupose, je salue DJ Tokoyama, je salue Yadjo, donc mon grand frère, je salue Moïse Casimir, mon photographe. Donc, on est là à la prochaine actualité. Bye.